biso na kati ya Ediba TV chaîne oyo eyelaka bino ba message kitoko, chaîne oyo eyelaka bino masolo tolobaka ya koedifier peuple de Dieu, chaîne oyo etangama mpona koyela bino makambo oyo eza kolamusa peuple congolais pe monde mobimba na baye mboka oyo bazali koyoka monoko oyo tozali koloba. De partout bozali topesi bino bambote lomingo elamo na bamboka batu nyonso. Lelo Ediba TV esepeli kubetela bino lisolo moko eutaki koleka de cela 2 semaines passées. Na nzela ya singa tozwi bapel ebele bato babengi biso papa Edi jour oyo obetaka lisolo wana ezalaki na problème ya son. Tozalaki effectivement na problème ya son. Tozalaki na mwa problème moko elekaki na niveau ya technique ere bazosala déportement ya vidéo, mais tozalaki na choix te tozalaki kosengela yango bolimbisi. Titre ya émission yango ezalaki komona mwa yaki likelemba. À chaque fois na banaka ba émission na nga napesaka bino un petit résumé pour bobosana te. Alors nakopesa mbote na bandeko oyo nakotanga bakombo te baoyo babengaki ngai mpona réclamation oyo ya kobandela émission oyo. Bambote mingi na bino, Nzambe ya lola azala na bino pe abatela bino. Sans plus tarder bandeko nakei automatiquement na kati ya lisolo oyo tozali kobeta ya lisitwali na kombo ya likelemba. Likelemba ezali histoire moko ya mwana mwasi moko oyo ezali petit résumé oyo abotama ye asalaka toujours makelemba. Kop na ye nyonso ya kosala na vi na ye, ateka nguba, ateka mapa, ateka mai, ye asalaka toujours makelemba. Apesa ngai explication pourquoi. Alobi azalaka na salaire te. Salaire na ye eratekaka areba yango na ba makelemba oyo ye asalaka. Je m'excuse bandeko balandi ngai. Asalaka yango na batu oyo ndenge avivaka, nde abombaka mwa meya na ye moke moke. Bandeko balandi biso na bokebi mingi na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission na bino tosolola yango oyo tolobaka tosolola. Toremarke mwa mikolo mingi j'aime na biso oyo tolobaka ba aimé ba like ezali mike. Bandeko chaîne oyo eza koyela bino makambo ya malamu. Kota aimer partager. Na komi na esengo komona nombre ya bato na ndenge na biso toza kosala mosala oyo tokobenga mopepe ya sika. Nombre oyo tokomi na kotanga kombo te napesi bino respect pe merci mingi. Nzambe alola afungola motema ya moko moko na kati oyo azali deja abonné na kati ya chaîne oyo na kokontinue kosala mosala kitoko ya kopartager biso, kopartager papa Edi. Papa Edi ayoka na mokili mobimba. Papa Edi akende musika ti na fond kuna na ba Australie oyo epai ndeko nyonso Congolais azali ayoka papa Edi na ba message oyo nayelaka bino pe na ba masese africaine. Bandeko papa Edi azoyela yo eloko oyo eza koedifier yo oyo ezali kolendisa yo. Kangama na papa Edi okosepela. Sans plus tarder tokoti na mozindo ya lisolo na biso. Ezalaki mwana mwasi moko oyo abengaka biso na nzela ya chaîne na bino bolingaka mingi. Ayaki kobeta lisolo ya ndenge avivaka na makambo oyo ekomelaki ye. C'est-à-dire quoi? Ye ateka eloko moke likelemba. Afungola ateka mai likelemba. Asala boye likelemba. Alors, dans la tantine de mon quartier, envie à Kaye, comme la fille à Vivaka. Aye ko proposer, ngape na ligne na kota makelemba. Alors, olingo kota pe na makelemba.
alakisi ye ndenge etambolaka. Andimaki azalaki vraiment azalaki accu na likanisi wana. Donc azalaki d'accord na proposition oyo ye akendeki kosenga moninga ayebisi ye ndenge elekaka. Bandeko balandi yango nalobaka na bino chaque fois mokili oyo totika molimo ya koanvie. Koanvie oyo ememi bato ebele na se ya mabele. Koanvie oyo ememi bato ebele na se ya nzela ya molili. Koanvie oyo ezali malamu te. Okoanvie nga, okoanvie ndeko sokolo pakala, oyebi lolenge ye ndenge azwa kozwela te. Pe oyebi ndenge lolenge ya sali te po akoma lolenge azaleli wana. Bandeko ndeko oyo bapesaki aki oyo bayokanaki accord na bango babandi kosala ristourne oyo tobengi na anglais oyo toyei nango na lingala likelemba. Babandi kosala likelemba na bango papa ekendaka bien premier tour deuxième tour selon ma explication na ye na ndenge nabengaki ye mpona kozwa mwa quelque précision lisusu na ndenge ekendelaki na ndenge ezongelaki na troisième rotation na bango déplacement makambo ekoyaki mikakatano. C'est-à-dire première fois servaka ye, deuxième fois pe, troisième fois nde ere mama likelemba soki kotika mbongo ya likelemba juste na veni ya batantine wana akutani na groupe ya bakuluna ndenge batambolaka komba yebi ke ser oyo atekaka mwana mwasi atekaka do na kati ya moshela na amemaki na kati ya moshashino na ye do azali na meya nde batakaki ye kotake oyo bango batakaki ye nde babotolaki ye mpata epi asalaki teti bakati ye pota me moninga ayebaki te koyebake moninga na koyi likambo likolo ya koya kotikela ye meya ye atalaki kuna te ye amonaki mbongo kaka ye apesa baexplication ye amonaki yango te alobi okopesanga toujours mbongo na ngai. Donc dans cela nde epai oyo tobandi kokende soko komata mpona koexplike bino le problème nini ekomaki bakati ye pota oyo ase retrouve na hôpital oyo eloko nini agissement na ye elekaki après événement wana. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso ndenge toyelaka bino toujours masolo bandeko ndeko oyo akende kotika mbongo pa mutu oyo fakali alikelemba de place basalaki ye attaque na bana ya kuluna. Je pense très bien batu oyo basengi plus encore bazo comprendre lolenge histoire ekendelaki mbala ya liboso. Donc sans plus tarder bomeka ko comprendre sika oyo ye akekotika mbongo ya likelemba batake pa bala likelemba bana ya kuluna akoti hôpital bazokisaki ye bazwi mbongo bakena. Les concernés aye kozwa information ye atindeli ye message ke nazali na hôpital tala 1 2 3 4
nazoya kotikela mbongo nakutani na atake ya bana ya corona. Mais ye asiportaki kaka te. Malgré tout, moninga azwaki choc. Malgré tout, moninga azwaki problème. Ye atalaki wana te. Ndeko, fungola ni motema. Fungola motema na yo, tozalaka na molimo yako limbisa. Tala epai ndeko erelaki osala. Ye eraki na hôpital, akuti moninga na pota. Ye atie mobulu. Atie makelele abi ngai na liinga na meya na ngai. Azongi aki kofungolela ye caisse otobengi na Afrique du Sud comme plainte. Otobengi na anglais c'est caisse. Aki kofungolela ye caisse comme plainte en français. Elle a fungoleli ye plainte. Kobima ya bimi na hôpital po azonga na ndako. Après quelques jours, police eye kokamata ye. Ekei na ye yo zali na mbongo ya meya ya bato. Alors il faut kofuta mbongo wana. Ndeko yo muto okolanda ngai. Soki ozalaka na bizaleli wana tika. Yango moni chaîne oyeye na kombo ya Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission tosolola yango. Kota aimer partager. Partager ndeko na papa edi. Partager chaîne oyo pour te lobby tokende koyoka na ti mosika na kopandela. Chaîne oyo ezali édifiant. Biso toali ba minganga spirituel. Tolobaka nyonso sauf rien pona kolakisa yo lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe. Ndeko som moninga ekotikelo meya yo ozwi lisusu batake ye mozwi kaka ozwi oki oporte so plainte. Mais pona nini bato ba mitema mabe na niveau? Pona nini bato ba ni changer te ba attitude ya ba comportement na bango? Pourquoi yo muto Nzamba kela ozaka na bizaleli ya motema mabe? Olingi koyoka te moninga azwi tale piske minima otobengi molimo ya koanvie, molimo ya bilula. Ndeko na ngai pona nini boye? Soki epai Nzambe apamboleli yo zala limite wana kolanda ya moninga te. O papa edi asali boye akomi boye ndenge nini? Ndenge nini ndeko oyo akomi boye ndenge nini? Ndenge nini ye kuna akomi boye ndenge nini? Non, ce n'est pas ton temps. Ndeko tobetaka balisi toile oyo bandeko batindelaka biso na nzela singa. Tobetaka yango mpona kolakisa yo mutu omesana na batitude ya bakomportement wana tika. C'est ça que biso bapanzi sango toyaka nango pona koédifier peuple de Dieu. Bota la place bakomi soko se retrouver na l'état, bakeko se retrouver na kati ya mpulushi, bakeko se retrouver na kati ya la police. Oyo mpulushi alinga koyoka likambo te. Atezaki moke akokomisa ngo monene, bakosala ba PV, bakosala makambo pakala pote mpulushi pe alakisa ye pasa kotambola na ndenge etangami na mibeko ya mokili. Likolo tozala tata Nzambe awa na se toali na mpulushi otobengi la police. Ndeko yokanga na bokebi esika oyo. Quand ton ami te dit que nazwaki accident, yoka ye, ndima ye, parce que oyaki vers ye, mbongo des affaires. Komema moninga esika la pulushi baye kokata na mokusi ekomi ke oui na ndimi aye kosala de charge ke akofuta mbongo wana. Ndeko mawa akofuta mbongo wana. Asali de charge akofuta mbongo wana. Eubiki mikolo onde batu na Brazzaville balobaka eubiki biso tobenga ngo na Congo Kinshasa eumeli. Ezui tango. Ça a pris du temps. Aboye kozwa patience. Azongi lisusu pa mwana mwasi wana ye moko yambala oyo amemi mpulushi te. Ake ko proposer
Pourquoi pas ndenge toza wana tokoki kosala yango 1 2 3 4 5 po mbongo yango mpe ekende nango esila. Mais tobosana yango tobanda kovivre ngai na yo lokola mwasi na mobali, donc 2 filles bazovivre, 2 femmes bazovivre lokola ba lesbienne. Botala niveau monde na biso epai eyali kokende. Botala niveau epai mokili ya tata nzambe oyo nga nabelelaka butu moi oyo asalaki yango ezalaki kitoko, biloko ezalaka te. Botala na siècle oyo tokobandi kokende, botala makambo ndenge bandi kochange. Ndeko oyo moto kolanda papa edi, botala niveau ya makambo ya motema mabe. Partager papa edi partout na ndeko ya koti te. Nalobi kaka mutu moko kaka, partager nga na mutu moko mibale te. Moko mutu wana ayebisa ye, ayebisa mutu wana mosusu ya kopartager. Tokoma kaka mibale. Alors surtout ça na 20 personnes, s'il vous plaît. 20 personnes. Na nombre tokomi na kati ya Liba TV, tokoma combien? 10 décembre, tokoma combien? Pona koyela bino masolo. Déjà à partir de la semaine prochaine, vous avez un pasteur. On a ebisaka bino chaque fois butu moi. Tous on a un prophète, tous on a un pasteur, tous on a un misali nzambe, pe bakoyana ba esitoile, bakoyana batu mebimba. Oyo bazala ba problème. Et surtout, en Afrique du Sud, tout le monde a vu que mutu oyo ya ekolo songolo pakala ayamboko oyo akomaka na ye nguma po amelaka bandeko na ye. Vous comprenez? Tokotanga bakuba ekolongo te, mais balobaka anglais. Soko tokozala na bainterprète oyo bakointerprète oyo likambo wana na monoko oyo koyoka français ou bien lingala ndenge papa edi amaniolaka yango. Ndeko landanga na bokebi tosakana na mokili ya tata nzambe te. Mokili ya tata nzambe alepa oyo ya kosakana na bote. Boyoka likambo monene oyo mwana mwasi akei koluka sikoyo we otobengi nzela nini ye po asalaka moninga wana akoka kosilisa mbongo na lopete. Botala niveau quand on déclare qu'il y a d'autres femmes qui sont bakei pour na kosala ekobo po eskize ngai nalobaka na bino bien chaîne oyo ezali chaîne tozali kolendisa bato spirituellement. Papa edi aye pona kolakisa bato nazali munganga spirituel, landaka nga très attentivement oko comprendre mingi naloba zinga te okozwa ngai elokolala mwa mikolo nalobaka ata tolali 40 ans na kati ya désert oyo tokonana me mokolo yali tokopanza nzela bokocomprendre papa edi ayaki mpe na ye na mopepe ya sika oyo nzambe alobaki dejake na komata mpe tokomata na bino elongo. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. La solution à tous vos problèmes de peau s'appelle Dulci Cosmétique. Dulci Cosmétique met à votre disposition une gamme variée de produits. Nous avons Dulci crème enrichie au collagène anti-âge avec son sérum, agit en profondeur, hydrate naturellement la peau abîmée, compense la perte de collagène, améliore l'élasticité de la peau et lutte contre les rides et effets du vieillissement. Dulci gel pour douche et son savon adouci, prépare, revitalise la peau. C'est une formule recommandée pour la protection maximale de votre peau. Dulci crème et huile pour cheveux prévient la chute des cheveux, favorise la repousse rapide en longueur, confère et revitalise aux cheveux les volumes désirés. Ça sent bon. Dulci Eau de Parfum est un mélange d'huile essentielle pour une sensation de fraîcheur, de confort et du bien-être. Dulci crème pour le corps avec son sérum est un produit hydratant, cicatrisant, revitalisant et réparateur de la peau. Merci Dulci. Voilà des retours nde nalobaka na bino chaque fois bandeko balandi tozalaka na bandeko oyo pe bazalaka otobengi lokola comité de soutien, c'est-à-dire que na kati ya Ediba TV tolobi kaka te qu'il faut na $1 en espèces ou bien $5 ou $10 te. Okoki pe kokoma membre de soutien na kati ya Ediba TV na ba acte oyo nayebisaka bino butu moi. Du fait que okozwa ngai émission oyo aux yeux yango otali yango okabuli kaka na moninga na omoko
ndenge mama Coco Chanel ndenge asalaka. Mama Coco Chanel ya ndima na ye kozwa Ediba TV na chaque émission oyo papa Edi Diba asalaka munganga spirituel akabulaka yango na moto moko pa benganga papa Edi na kabolonga na moto moko okomona moto wana erazui ayebisi kaka yo pe zwa yango partager na moto moko tokomi directement deux nde tolobaki na bino ke tokabula chaîne oyo comme azali bébé ya sika aza kokola topesa ye forme topesa ye mayele topesa ye bwanya po te lobi akende mosika. Mama Coco Chanel toye kopesa mbote na mosala oyo makasi ozali kosala na kati ya Ediba TV mwana Congo pe na kati ya mission tosolola yango. Sans plus tarder bandeko bana basi mibale baye kosala oyo fayi basala bakomi ba lesbienne bakomi kobima oyo mosusu ayebisi ete awa siko omoni boye mbongo oyo ekokende nango bongo leta tozobima mbongo pe ekosila me tolobaka eloko moko butu moi justice ya Nzambe esalaka pe ezalaka juste et vrai makambo nyonso tozosala na se ya moi oyo ya tata Nzambe eloko moko ebungaka eza te eloko nyonso kosala ekobimaka na poisa na kobima na bango mama likelemba asentir ke non ezali epai na ye te eyali mosala ya kosala na vi na ye te abimaka na ndeko mwasi akobima na ye tika aye kosala lokola révolte na révolte oyo asalaki ayebisi moninga na ye non assez is enough donc assez is assez to stopper ya lingi te yozana mbongo na nga abimeko mais lisolo mbongo esesila siko tokotambola tika boye biso toali basi tozali na baposa nzoto tozala mibali oyo bakoki kozwa biso me boni nga na yo tobanda kobimaka lokola bamibali mwasi na mobali me tozali basi bandeko nayebi ke na kati ya mission toza na baautorité ebele balandaka biso mais nous sommes là pour éduquer la masse et puis édifier le peuple de Dieu, le montrer que oyo toza kopesa bino ezali makambo ezali vrai oyo tozongo mpe na nzela ya singa mpe kokamwa avec beaucoup d'émotions pour vous montrer comment mokili ya tata Nzambe ekomi kotambola. Pourquoi moto azozi korespecte Nzambe te? Pourquoi moto aza kobanga Nzambe te? Moto andimi kosala na ye n'importe quoi. Yo moto kolanda ngai tiraka ya malamu ya mabe bwakaka yango ekosunga yo. Ndeko oyo ya mwasi oyo alembi ye pe na nzela na ye azwi makolo kwaku na même PSP na même poste la police akei pe kotika ya ye dossier akei pe kotika ya ye makambo mpona koyebisa mbila otobengi la police talanga problème na kotambola nango yango oyo nzoka nde ezali kaka le même poste police oyo bango bamemaka makambo na bango nde mpesaki kotika susu likambo wana likambo ngo yako baintervenir bainterpele sikoyo les concernés yalobi kasi ti ngai ere nayaki awa naye kokangise mpasi azali na mbongo nanga me namoni ke sikoyo azokokofuta mbongo te buta alobaka ke na kofuta yango azofuta te. Je me suis décidé maintenant ya kozonga kokende koyebisa ye to changer formule. La police dit mais déjà eloko bosala ezali interdit mawa pengoya lombila pa yebaka ke makambo mosusu osala na mokili ya tata Nzambe otorespectaka baloi te mbila yebi eza mabe. Me boni yo moto ya mokili oyo Nzambe apesi bwanya oyo Nzambe apesi mayele moko kosala eloko ezali contraire oyo koki kosalama te ke les deux femmes bafia basi ya minene basi kitoko
bakende kozala babanda kobima bango mibale mpona nini mpo yo moko aza na nyongo moninga akokofuta ngo te ndeko na ngai yoka modele ya likambo yo moto okolanda ngai vraiment eske ezalaka nakozela yo na commentaire nakozela yo na koyeme nakozela yo plus makasi na bacommentaire mpo te tokoka kolakisa mama oyo ndenge asengaki likambo yango ekopesa ye mayele na bwanya ya komaniola ndenge nini ya koyeba kovanda mpe na mokili ya tata nzambe mpe kosejustifie même na bafamille na bango parce qu'ils ont maintenant des grands problèmes sérieux botala niveau ye akei kofunda parce que andimi asime tout mais ye alingi kotika te tokontinue kaka nango tika balali nango de amekolo ebele alors amoni yango ke eza propriété ndeko oyo moto kolanda ngai na kati ya chaîne oyo Ediba TV papa Edi asengi yo kaka eloko moko continue koyemenga continue kokoma na bacommentaire continue kopartage chaîne na yo po lobi eyela oyo susu masolo ya kitoko parce que awa tozali na frigo na bacontener ya balisitwali ya forme nyonso ya balisitwali oyo ekoteya yo oyo ekolakisa oyo olingi kotambola na tata na mokili. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na nga ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke naolata lisu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto bandeko tozongi lisusu na kati ya masolo na biso mpe na kati ya émission na bino tosolola yango oyo eyelaka yo masolo ya kitoko apasa napesi lisusu mbote na ndeko ya mwasi oyo je m'excuse andimi mpe kosoutenir Ediba TV de partout na kombo ya mama Ornélie Kapape mama Ornélie Kapape nzambe ya lola amona yo abakisa yo bwanya abakisa yo mingi oyo
oyo ozali kosala na kati ya chaîne monene oyo tobengi na nkombo ya Ediba TV mwana Kongo, ndenge ozali kotambosa sango mpe kozwa kaka abone moko ya pamba ozwi yango okaboli link na biso kaka na moto moko mpe moto wana oyebisi asabone na kati ya chaîne oyo ezopesa bino masolo édifiant oyo moto mosusu yango ozala mpe na libunga ke comme moto aza pesaki mbongo alikelemba il n'a pas exécuté okoki kozwa yango te jamais okende kosala nango le contreur ya makambo mosusu. Donc c'est-à-dire que il faut kotambola na kobanga nkolo. Bandeko balandi bakomi na kati ya PSP oyo tobengaka poste la police. PSP eza lokola ebengeli ya bakongolais ya Brazzaville. Poste la police te na bango babengaka yango me PSP na pesi bino mbote bana Brazzaville, bana Pointe-Noire, bana ya Lubomo, bana ya Zanaga, bana ya partout. Tellement que natumela trop na mboka wana nayebi yango vrai bien, nayebi yango malamu. Yango na pesi bandeko na ngai nyonso bakamarade na ngai nyonso bafamille oyo bayebaka papa edi diba ya ne wana bane wana na pesi bino bambote ebele bosoutenir ya bino chaîne oyo bolinga yango bomatisa yango bopesa yango valeur bokota boyeme bosabone mpe bopartage lisolo oyo partout parce que écoutez ya yo même ozali wapi na mokili ya tata nzambe le temps que tu es en vie wana souffle de vie écoutez ya yo mpe kolakisa droiture nini ya kotambola na mokili ya tata nzambe avec votre humble serviteur papa edi diba munganga spirituel ayelaka bino masolo kitoko ayelaka bino oyo ekolendisa yo oyo ekofungula o tempo oyeba nini ya kotambola bakomi na la poste ya la police epai wapi oyo bakendaki komata likambo ekomi putu ekei gauche ezongi droite solution ekokoma na la police ke bastope parce que mbila akoki jamais kondima komona bato bayela ye dossier ke tokomi balesbienne eza na mbila mona kati wana kotatindiki bango te na kati ya ndako ya tata nzambe na basali ya nzambe oyo bango bayebi oyo bakendaki kosenga bolimbisi mpe kosesimilie mpona kotika nzela wana me esimbaki te oyo wana mama likeli baza kotambola mpona kende kosenga kosala bademarshe me oyo ndeko na ye oyo moninga oyo atingamaki kaka ke ye soit bakontinue likambo na bango ya oyo baza kosala wana ya mwasi na mobali de deux lesbiens ou bien afuta ye meya na ye ye mpe alobi nasi nasalaki yango nasi na consommer oyo ifalaki na consommer je ne veux rien à lui rendre compte ndeko yo moto okolanda ngai ndeko moni niveau ya vie oyo toyali kotambola nango ya tata nzambe toyei kopesa émission oyo nkombo nango ezali likelemba il faut faire attention na bato oyo bayaka lolenge wana na mokili ya tata nzambe yango tozalaki soki omoni moto akosala likambo na ye tika ye tala na miso mais kokota na kati te nakoma kosala mpe makelemba mais peut-être tu n'as pas cette cœur là ya kozala na maîtrise kozala na kimia soki moto apromettre ke eza te eza te alors mpulushi azongisaki bango na maboko ya basali ya nzambe bakende koteya bango mpe kokata balie wana oyo mama likele basali yango mais l'autre aza olinga kaka te yango moni ndeko bazongeli ngai na masolo mosusu babengaki nga mpe nabengaki bango malgré tout j'étais un peu trop occupé mpo tozwela bino mwa baéclaircissement mwa moke mpo yo na ngai toyeba mpe tokomanyola bango nini kuna eske il faut tondima ke ndeko oyo ya mwasi oyo alobi ke ye alingi na ye kaka soit bakontinue lolenge bakomi balesbienne ou bien ye arestitue mpata na ye yo na ngai tokende korépondre yango na bacommentaire komela ngai na bacommentaire na mona yo
komela ngai mama Claudine Ntumba azali parmi bamoko oyo bazosala ke Ediba TV esala mosala kitoko na kati ya mboka Belgique. Nazobenga bango lokola baambassadeur na biso na kati ya chaîne oyo bazali kobundela biso de gauche à droite ke papa edi kaka soki nazwi lelanga moko na kaboli meme na epai na okesala baformation na nga mwana mondeko moko mpe akokabola yango nde lobi tokokende malembe ndeko okolanda ngai mpo na mokolo lelo tosuki wana nde nalobi na biso ke tosolola yango na bacommandeur mpo te elenisa peuple de Dieu oyo bazalaki perdu na nzela ya tata Nzambe. Awa na minute oyo bazali kaka na kati ya basala ya Nzambe bakobundana kuna bakopotana mpona nini boyokani ezali te. Botala niveau komona basi mosusu minene na mokili ya tata Nzambe me bazangi spiritualité bazangi esprit otobengaka moto ana esprit te okomoni moto monene maana eloko te na kati na ye ozomona yango tolobaki bwanya ezalaka kitoko oza na bwanya mpe oza na intelligence me soki ozangi nyonso mibale obi ezanga ata moko mosusu wana ekokava yo ekobomba yo c'est-à-dire ekokava yo me soki ozangi nyonso mibale omoniki oali eloko te na miso ya bato mpe ekosala mabwa kitoko mingi te meme tata Nzambe akosepela te de moto oyo Nzambe akeli il faut ça toujours na bwanya oyeba epai oyo tobengaka ozala miso ya komona mosika ya komona mosika ya komona nini oyo ezali koya nini mpe kosalama na mikolo oyo ekoya. Alors napesi bambote na baero nyonso à l'ombre epai bozali Nzambe ya lola abatela biso mpe abomba biso na émission oyo na elibino lisolo kitoko ya likelemba ya vous faire voir le deux sœurs epai nini bakei epai nini base retrouver awa tokomisi Nzambe comme baza na maboko ya basali na Nzambe totia toujours mabolongo na se po te misala na bango nyonso ya mabe ezala neyati au nom puissant de Jésus-Christ. Bandeko mpona mokolo lelo tosuki awa napesi bino nyonso bambote bato nyonso balingaka Ediba TV na baye oyo bazali binemi ya kati ya chaîne na biso napesi bino bambote mingi Nzambe alola ndenge tokolala tokolamuka achange au motema osabone na kati ya Ediba TV okutana na munganga spirituel akoteya yo akolakisa yo nini okoki kosala na mokili ya tata Nzambe. Bye bye.